votre émission préférée sur cleboa.com. Cleboa.com est un site n'a bon mingi on a bien plus pas news hein et comme penza oloke no beta olukango boye so que vraiment la Cleboa au kutango. Merci à toi de la nation qui est mon boss Toto Mbanda et babi koleko vraiment ça te boss avec boss tout. Merci à toi Marcus qui est mon caméraman, garçon gentil. Des gros bisous à toi Vanessa Tongo. Babi moi na poto ya solo moi na Paris balobi. Il faut bon c'est parce que code ya kana il faut bon c'est là que venza. Ndezala bat Paris j'arrive. Il est pas né de Congo j'arrive donc coming te Vanessa na babélé. Osani basket à Sikatola takaka. Et merci à toi Minos Kalombo na vidéo grand frère ozonga Congo zo ki mama lili ou bien nini. Et à toutes les filles hein ba finir so bazana Cleboa na ngabino mingi. Mais aujourd'hui on va aller parler avec celle qu'on appelle Justana nganebi na kombo Justana maintenant qui a changé combo Torosola nae a expliqué biso pourquoi a changé combo. Mais je tiens à vous rappeler que ici on est à la boutique Melco. La boutique Melco, c'est sur l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala, numéro 226. Avant de commencer, on va aller dire bonjour à celle qu'on appelle Justani. Bonjour Justani. Bonjour ma chérie, bonjour. Bon, avant de banda, tu as vraiment la bengo, biso to zala na émission na biso soko leka obandi na oyemba, oyembi na bandeli, oyembi na katikati et puis to clôturer no yemba parce que toi na masolo beta moi trop mais bana poto balinga mingi ba yoki nanu. Idée naie après balandi mais naza pour ça va to banda to yembi après to beti masolo pour il faut expliquer biso combo wana ekomi ndenge nini atala miko bolingo nanga ye e para ngoza sugisa qui pleuve ou qu'il neige na tika yote e para ngoza sugisa bolingo nanga ye e para ngoza sugisa na pasi to bisengo na tika yote e para ngoza sugisa oza nyonso ya ngai Claude Machala lembinga dho mobali ya bwani ya mobali ya piko omoni Machala moteme fepeli papa na Deborah papa na Romeo papa na Nathan mama voya ngoya ngoyo koyemba ngoya ngoyo mais kaka koyemba nzemba ngo pe ka nzemba ngo moko nde na yoki ke non Justani avant to kota non na lisolo ngo expliquer biso non pourquoi ba changer combo parce que na yebi ke muto changer combo aniza mama Tchala mona pourquoi changer combo ah changer nga penza combo te combo nga bosombo combo nga mais akata ngo boss ndingai bakisi mikolo le Nouveau Testament effacer les tableaux. Moi non ako fasaka ba tableau ngaye. Pourquoi biko effacer ba tableau parce que biso so tebi que non muto ba effacer tableau na classe et un professeur a komaka amoni que non il faut changer place à ba examen bon mususu nda effacer. Mais ça elo monto lo bien na elo mo boye lo ba mi na parabole. Boss bosomboli Nouveau Testament donc na koya nadoya bosepela bana poto nyonso tout balobi ce que comme na niveau que maman lobi au changer au effacer tableau c'est que sentir penser que non kuna vraiment jeté non effacer les tableaux pena boss bosomboli Nouveau Testament denga vraiment non ça la ba jeté na oyemba nde pona pesa batukanda te mais pona sepelisa kaka na saka bino plaisir mes amours la linga bino makasi la linga bino tellement sans bino menga na artiste te o nga za lelo nzambe na linga bino d'accord ngasko nazaka na point wana effacer les tableaux c'est que biloko ezaki bosso ezaki bien te il faut ko effacer yango ou bien nini boss éclaircir na place wana yoka ma chérie effacer les tableaux to effacer ya mabenions o ezalaki na orchestre to longoli yango tango bossa yé ayiko koma biloko ya sika vraiment o ya bien o ça la Congo bien et ça la monde entier qui tourne ma casse nze monyo so za kuna se za mabe ah pour effacer ti o banze monyo tout kano ya tala grand prêtre mère moi la papa mukolo akoki ça mama bete nyonso ya bien na banze monyo tout oyo batu bayemba na orchestre wana ezaki toko
D'accord. Boss Bosombo nenga lobby kombo sika boss Bosombo. Boss ngana okataka boss pour nous continuer na ngote. Na yoki koza oza nominé na va féminine na Ndula Award. C'est vrai? Ouais, na ucho yo kango mama na ucho yo kango kala mingi pété ndenge yo ki ndenga pe na yo ki en tout cas vraiment naza na esengo makasi. Vraiment ezo salanga bien naza nominé ndembo wana ka moko sukisa lelo boss Bosombo aza nominé na Ndula Award. En tout cas merci mingi na nous nzambe et puis deuxièmement on a passé merci na ba chroniqueur nyonso ba chroniqueuse nyonso ba animateur et ba nyonso tout na passé ba merci et puis merci beaucoup na ba fanatique o nyonso tout ba soutenir boss Bosombo na musika na pembeni. En tout cas vraiment grâce na binonde vraiment naza nominé siko ngelo ko elekelanga ngana ebi batum suppose la nominer pour ne pas soutenir non des ala kaka non mutuboe pour na la nominer il faut emba pa ba nzembo ebele me yoka na nzembo moko oza nominer pour na nini wana ya cop noté nazui wapi ya kandi naza boyo mana copier wapi na kota na ndeni kandi na vanda na ndaku boy na mona ndaku eloko eza nzambe okanga na yebi oza nzambe muta olongola ngwaza te na yebi ke naza nzambe il faut na sala musala nanga comme il faut pour batu ba sepela pourtant na yemba te pour batu ba kanda na yemba ka pona batu ba sepela ka yango nde grâce ya musala nanga et puis grâce ya koyoka mama tchala mwana et yango nde esalinga nazala nominé parmi les grands artistes. Sko, je salue Anel Mama place Aza, moi à Bruxelles, il y a solo vraiment. Place Aza. Il a appelé ça mon vieux Anel Mama, Bambota trop mon vieux Bambota trop et puis Patrick, Vinanga Patrick, moi Gelou. Vinanga, moi Gelou, Bambota trop na Suisse, hein? Ouais, na Suisse. Vinanga, babi merci pour na cadeau. Merci vraiment beaucoup. Talaka yo naibi mususu zo ya kala mingi te na ko seka. Merci. D'accord, boss vraiment boss et penza boss bakatiango to beta no masolo donc to be salio ndenge nini eroki ko za nominé parce que batumsu ba banda vayo non bazala nominé te mais oyo kaka mingi te ka sika ka bo nzembo pe moko ka oyembi ba moko ba nominé so salio non ndeni eroki ka na nouvelle ana parce que na mo on dirait ngano to ebi ba bengi yo ozala ki sur te ke ngano tuno en émission doza pe surprise ngano tuno en émission est-ce qu'on a ngana be salio ndeni. En tout cas ça linga bien vraiment et na remercier ba chroniqueuse nyonso ba chroniqueur nyonso ba tout nyonso encore une fois mais en tout cas plaisir on a nango na habité na ko s'exprimer comment quoi mais en tout cas vraiment na ni l'homme souté au Pesabino à part ka ba merci beaucoup et puis bah merci beaucoup et pas maman Chalamon et puis papa Claude Machala et tout le monde en tout cas vraiment bozo sala kaka moi na bino leki na bino petite sœur na bino artiste na bino vraiment et yoloba mingi vraiment zate et merci. Vanessa Tongo Nzambe Vanessa Bengo ROCP là. Mais avant la bandana sur. Merci na boutique Melco. Mais grand merci boutique Ezola Tsanga moi ba bloko bozo mona na mutu moi chaussures 12 ans boutique Melco vraiment merci beaucoup pour soutenir petit nabino artiste nabino vraiment merci beaucoup. D'accord, nengaki ndene esem no ka ne bandelelo za moi koyemba moi trop. Apesi merci na mama Tchala mwana parce qu'on a na posa oyemba nzembo ya mama Tchala mwana. O sel biso parce que ba la poto ba nga mingi ba yokande ba oyemba moni ba vie na ozo boaka na place ba ba Orlando ba loba nini to ka no peta ko abakisi ou bien azaka place azalaki.
chena kupwa moyo chibangu cha mukau chididi mushingu cha meno wakasumae chena kupwa moyo chibangu cha mukau chididi mushingu cha meno wakasumae chena kupwa moyo chibangu cha mukau chididi mushingu cha meno wakasumae chena kupwa moyo chibangu cha mukau chididi mushi. Bravo, bravo, bon, ça c'est vraiment que mtu na bino, artiste na bino, aimba ka ndenge zala kaka. Mais to beta le solo album, no yeba te mikolo na la promotion vraiment eza makasi te. No yeba te. Normalement pe fa ko c'est la penze mono makasi. On dirait bimeka bat ba yembi yango ofandi na o bien nini yango. Bon, eza vraiment ndengwana te, eza makambu, eza ki tellement ebelé. Et mais nazo ipsa ba fanatique nyos balinga boss bosombo ce qui promotion peut-être et ça et kalaki peut-être ça ba circonstance autokutana inango et c'est qui bongo mais ils avaient une volonté il y a bisoté et vraiment na promettre bino ba biloko na bino ya sikezo ya banzembo na bino ya sika boza dessus te promotion za makasi et puis beaucoup consommer yango beaucoup sepela makasi parce que banzembo wana vraiment en tout cas na yembi pour na sabino ka plaisir na saka bino plaisir trop sir hein bon na koki ozala trop sirti mais bango tango yokanga nde bo pesanga ki naza sir naza trop sir te mais naka sir trop elege belé naka sir ke tombo yo ka ba pesanga ba félicitations et ba ko ya ko critiquer mais na yembi kaka pona sepelisa bino na yembi vraiment ndenge bo satanda ite na yemba mais na yembi ah nzambe na seka pona na s'il na bongwani eza bonero pa koli motema na ngai affluent très fort dans mon cœur cet amour répond à l'acte de désir de mon cœur je t'aime na l'hôpital lo bolingo ebeleye kasi cimetière ya bolingo ezalaka te moto balingaki bakolinga ye toujours ata lolemo ezowangana mibekwa mokili kasi ya motema te leta akonzaka nde mbokanga santima nde konzaka mitema ya bato bolingo lokola kosukosu okobomba ndenge nini ama eba yo pasola micro parce que ah vraiment wana na studio te oyemba nde ezala mutu mosusu wana kati ya studio te oyemba boye parce que sokoti kuna obimis kwa live c'est que bom oyoka ngo ya studio nango nyonso to esili clip esili nyonso esili deja eza nango kala mingi te déjà na chaîne na internet kala mingi te bozozwa ngo et kala mingi te déjà promotion zo banda monde entier na bibien monde entier boyoka boss bosombo eza biloko ebele o kombo nango titre nango ya kotumba tozana ba fatigué ya kotumba o pena to sali featuring na mam national grand prêtre mère autrement dit moi la popi ya mukolo ma chérie ma belle vraiment Zambe donc on va être ya to beta non li solo non ngane ba nini yango o apporter na groupe wana parce que RMG 30 azala ki to bi ke maman banda beta plus mutwash RMG aye amemi rumba ndesko to yemba boss bosombo o memi nini yango na groupe nini yango apporter les bango kaka rumba wana to salaka eza style na biso ya Afrique ya Congo yango ndepe boss bosombo na ye nango karepa mam national les yango pe ezo garder nga toujours tilelo 2 ans et demi déjà pardon na salle d'orchestre wana et c'est pas facile hein c'est pas facile qu'on va en orchestre monene bongo c'est dit 2 ans et demi où travailler kaka et puis moi voyager pas balongo li bakena oyembi pe public ba beti maboko non ça on ka pona bino parce que ba conseil na bino nde ezo salanga na kola et puis kozala pemeni ya mukolo mutu ya maele mamu national na koyoka yango esalike na kola susuboy mama maele mais to betano du solo na mona mama le ka une émission alobi ke meje abengaki alobino azana pour ça ozonga na orchestre vrai ou faux
Voilà, na yebi te fo botuna maman, hein. Maman est moka yebi, hein. Faut botuna ye question na ye mona mona. Parce que non, parce que era lobby bon on a mis te ko le kalisu non peut-être pour na makambo Igor balu ndenge sala ki soke sala mdeni na nasi po yoka kanko ni angote makambo Igor. Oh, ma chérie, ma belle, est-ce que vraiment makambo vraiment ozo tout nanga vraiment est-ce que nga naza na réponse nango nzambe nanga nza kombao naza nanga na réponse nango teo parce que eza makambo nanga teo eza pe makambo orchestre na biso teo eza pe makambo ya mama teo po na ko répondre awa mais parce que comme maman na lobby nga na landaki mama wana sko il faut botu na payer mama akopesa bino réponse nango ngai naza innocente na yebite peut-être na kokio yo kamena yebi na ngai te sweet nyonso na yebite en tout cas vraiment wana je suis désolée. Ah juste à boss yo penza baby pourquoi ba changer ki okombo wana po soki kombo na etikala ka ndeza ki na se mambinga esima na ngote to beta no solo na ndengo moni la orchestre ngondeza ekomeli par rapport à ndenge za ki bosseur ba meje bazalaki na yo ye au monaki ezo continuer ko mata ou bien ekiti omoni époque wana oyo lobby eza époque moko boye mboka ezalaki ndenge mosusu ezalaki vivre ndenge nango ezalaki mpe ndenge mosusu lelo tozomona makambo mosusu na mboka bamakambo ebele tozomona na mboka makambo tozotambola kaka na ekenge mais toza bien et puis naza sûr que mouvement eza kitoko toujours évolué très bien maman surtout ezolika très bien vraiment nga na mona nga iloka mabete na mouvement wana parce que neko kutango déjà bali kolo bana ba vie mo ebele et puis nga pe na yeli susu na kotika na lokolo wana et puis na kompi ko matape ba onde ba o maitanga ba otombola ba ofulanga merde non qu'est-ce parce que nini on peut ça que oyaka wana parce que yo banda musique okoka pe ko pona que non na ke nango beta te pas parce que ba maman bazé belé soko za pa na poso mbaka pa moi ba maman bazé ba maman Biliabel ba maman belé bazana ba maman Biliabel aza maman oui maman na boité c'est que nini ngo sala te wana ce comme net zo question ninga parce que c'est mon non ba maman bazé belé na sauce que na oui siko ba grande sœur bazé belé nga ce qu'on a par rapport à maman pour nini te okende pas maman Biliabel oui okende pas na été okende pas na été au préféré okende pas maman Tchala nga na préféré été tala tang balobara l'on propose Dieu dispose ezate likambo OK yo lingi oui auto linga yo nzamba saila biso parce que nga pe na monango déjà ezape ba rêve nanga na linga un jour nazali pas maman na yemba pe na maman na sambi na banda sambi la bongo et puis comme linga ba artiste ba ebele na ba Congo ba ebele ba kipa na ba mpinga te babita monga ba kara ba chuki chocho ba leki abetindu na yemba pe na ba podium ya ba artiste l'homme propose de disposer au sani na kata parce qu'on rêve ko yembe pas maman de place au salelo bon wana pena na retirer parole wana mais na rêve ki yango na ba nzambe sunganga na zalaka e artiste moya munene nazalaka e artiste moya munene et na sambela kaka kanzambe na ngai et ba artiste baya ba muna ngati mama wana ye na ye amoni mama moya muke wana nazaki so na 17 ans so 18 ans amoni nga na ucho zwa diplôme amoni nga talinga bi na yemba ndeke ezalaka na sengi mama bimata yemba nzembo na yembika mba nzembo ni yembe so no nzembo to yoka no nzembo ememaki yo na nini na groupe wana ya mama Tchala mwana likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma ata na miso ya bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se na bizaleli bolingo eza na de saison elanga mpe na mvula ye parfois epesaka malili
parfois moto zarana m'écrive tosi tolingani Vincent Gomez tokanga semite mabe matoyo kotala fima teno kiyo ya kokoma libanga ya mungu lokola mwasi ya lot kosalanga ba deserte papa nanga nazalaka na zuwa yanga ndona kokikomela moto presque oyembi tant on a yembi mama wabi wow azoyemba bien en tout cas Aïbsi public en Congo central précisément na Matadi biba na Matadi est-ce que beaucoup qui opesanga moi na bino artiste na bino on a kendi na ye na travailler na ye na c'est la bino pays star ya monde entier et maman batuna biso ya Matadi bande konanga bampangi ya munu bandimaki baseptaki et yango mama pe et puis ba parents nanga baseptaki et yango na yaki et pas maman nazana mpanza mama nazo évoluer et nazo qui peut en plus et pas naie et on nazo continuer kozwa parce que na lingi plus na yo ka maman parce que aza maman mo aza très sage et puis aza maele et on nazo continuer toujours ozo reconnaître que mutoye mbanzembo wana mukolo nzembo wana za MG30 non MG30 ya mukolo nzembo wana ti MG30 aza a interprétande a interpréta nzembo za mam national mama chalamona. Bon, yeb ça on a des difficultés ni nokuta na on musala wana musala na oya oyemba ba difficultés ni ozala pas sofa no mon pas que non oyo soko ka souté. Bon, ba difficulté en tout cas eza ngaka te eza mais jusque là nazo un peu perdu quoi na oyeba te na konko expliquer comment. Vous avez perdu une dénisa normal perdu parce que ba difficulté ezali. Bandolo bela wapi non souki c'est la wapi donc en tout cas vraiment ba difficulté o ya biso musique to ngato arranger on kana musique jamais na ko bimisango boy musicien nyons tout o ya yebe ya musicien difficulté na ya ko ke lo na TVT à ko garder yango ayeba comment ko ako s'en sortir quoi na ba difficulté wana mais mutu nyons tout à part musique pesa na ba difficulté na mutu azangi difficulté azati. D'accord, boss somo penza ningo lobi wana na monto komo kena suka émission na biso mavato kende na yebi kendenge zana ba musicien ba chanter en fait basé belé au ba mikolo pour ne pas dire que non na génération ba maman te wana te na génération na bino basé belé ba beta musique bien parce que nani yango vraiment za la so fandi otali pour le buter au penza ko c'est une chanteuse c'est une star aimba bien. Oh, pesa convaincre kayo na msala wana. Baza ebele baza tellement ebele na apprécier ka bango nyons tout parce que public o bango ba yembelaka ba sepela na bango ba betela bango maboko et pourquoi ngai na apprécier yango parce que naza pe artiste loko la bango et tant ba sala msana bango bien public na bango sepelaka et ngapi na sepelaka na mwindi tozo bunda na Congo eza fierté ka to sala biso nyonso ya Congo donc ngasko na poso tangela nga bango parce que okoza lo baka no bat bazabo o ezala yambi mutu musone miso na neti o ngapi na yebi na génération na biso na moni mutu vraiment na moni pena ke azo sala nga bien azo bunda vraiment ça Tatiana Cruz na génération oyo nga na ye quoi ye nani susu baza moi ebele mais bamsusu nani bon comprendre que non ndenge zana pour na ye Tatiana Cruz c'est une chanteuse et chante bien malgré bamsusu na surtout que bakombo ekimi azobonde koloba parce que il faut pas comprendre que non ndenge zana alingane pas polémique te tseninga nzima bango nzima ka pona nzima mais nous voici déjà la fête comme na suka moi ba salutation pas batu nyonso o bazola no partout dans le monde net na minute on ebi que Didi Dakessi azotala aux États-Unis azotala penza bota trop ebele mon vieux Didi Dakessi en tout cas bambota trop na États-Unis na bosanité Bob Walter SFR puissance na États-Unis kuna lembinga zora venanga au cyber kangi masolo mikolo développer na Matadi na Bwima
balobi deve loterie mikolo kuna ndeza kita kitezaka na cyber moko ndezo sa makamba bien kuna il y avait nanga SFR puissance et puis sans oublier ma sœur chérie c'est Claire Massamba Newman na Bruxelles moi ça pembe et na bosanité David Case na Londres David Case na Londres Mwamba David Case Mwamba na Londres et ba gros bisous na yo sans oublier Platini Luzolo na Bruxelles na vous êtes tellement ébélé na besoin de maître donna et Congo Sukisa na besoin de Thierry Ngando na moni au continent banga na yo au continent banga na merci à toi Alain Lomama babi Bruxelles Bruxelles et à Sandy comment mindele des problèmes beaucoup pas qu'à mindele Sandy à mindele ceux qui pekedou et ceux qui pokedou ceux qui Pokémon Komboana. Des gros bisous à toi, Patrick Aimé. Il a des noms. Patrick Aimé, moi, j'ai Loubabi, Genève, moi, la Suisse. Merci vraiment pour tes jolis cadeaux. En tout cas, on a fait un peu mais il pense quand même à toi. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. Merci à toi, Patrick. Merci, nous voici. On est à la fin. Tu as micro. Panza Pascal Obi yé koemba moi trop bah la poto découvrir vraiment c'est une star. Ma tu dois chanter. Sogyoko tumba Sogyoko tokisa Sogyoko kalinga ngaye bolingo nanga mobimba na zaya yo sala nyonso lingi nanga ye Sogyoko tumba Sogyoko tokisa Sogyoko kalinga ngaye bolingo nanga mobimba na zaya yo sala nyonso lingi nanga ye Nazande wapi Nazana Lola Nazande wapi Nazana Lola Nazande wapi Nazana Lola Nazande wapi Nazana Lola Simbanga motema yokandengeza kobeta lokola mota utifuchunk thermomètre ya bolingo wapi yota la température à mon anga est débordé absence na yeza ténèbres eza misère fin du monde anga na Jean-Dominique Okemba amour à jeu de deux Yangaina Eric et la tortue, la carte sur la table. Yangaina Vincent Gomez, amour à jeu de 6. Simbangai motema, yokandengeza kobeta lokola mota uti futu. Thermomètre ya bolingo wapi yota la température. Amonanga est débordé, absence na yeza ténèbres, eza misère, fin du monde. Oyanga na Jean-Dominique Okemba, amour à jeu de deux. Yangaina Eric et la tortue, la carte sur la table. Yangaina Vincent Gomez, amour à jeu de 6. Et sans oublier ma sœur chérie, Claire Massamba. Na bosanité boutique Melco, boutique Melco et na bosanité sans oublier Sandy Kopedou et moi c'est Pembe et à Mondere sans oublier caméraman moi télémi garçon moi ya swag ya Moindo et na bosanité notre boss de la nation et Cléboa Herman Ampor et au garçon Slim Balobi Vienanga de la nation petite nayo boss Bosombo et vraiment ezeko beba et ya kotumba ekoya Balobi Sogyoko tumba Sogyoko tokisa bolingo lokola kozu okobomba ndenge ninyo
ata na se ya bangi okobosana okokosola na dévoile yo motema na ngai ye. Je t'aime de la nation. Soki okiyimi destine yo kokutengo na terminise zozela na kimia. Bolingo soki tangamela yo ekolonga yo ata o resiste. Na fungoleli yo motema na ngai ye. Je t'aime de la nation. Pona yo bilanga na ngai eza ya tomato. Bugangwe na pete nyonso kleboa. Biteni nanga nyonso ya nzoto esengi la pe ezozela yo opesa mitindo esandi kopeta. Merci vraiment pour comprendre que non des qui oyemba koleko zate hein tonzimio. OK.